Tomonio, Papa Roger Tozoya, Oza, le Colomoko, handicap, le Colomoko. Tu as évité Papa Roger, est-ce que au Botamaki Boye, tu as Kumoro Ozu na vie, tu as une méga de solution, Papa Roger, réalité ni na vie. Bon, si ma sœur a dit ma habité, c'est le Tiko Boye au Koufa. Bendima, toka lokolo, posala na vie. Donc si on comprend bien, il aurait ça que pour le coller katana pour bon ezarati. Na ngana mbongo te. So bon ezaki non mais le coller mais katana te. Ça mbongo ya passe ya. En tout cas liso na oza passe mingi. Kotala ke muta perdre le coller dagi père des enfants, la bana père des familles mais ayeko kopete le cas pona kozanga mbongo. Tant bakati le coller papa Roger ou la muke mo le coller katana. Réaction ezaki ndé. Bon, au monde pas no katanga déjà ba ibisa ngai kolela te. Moti lelo esala nga susi makasi. C'est ça nga susi makasi. Na kosala ni. Vous savez combien de temps en hôpital? Au hôpital na umeli. Hôpital na umeli pas na mbongo te. Na sali 3 ans na kati hôpital. Na mama yemo. Mama yemo. Ba binga mama yemo binga. Tant que tu es hôpital, papa Roger, quand tu es hôpital, maman, il m'a salé 3 ans. Et des actes, il y a des bunda, des bima na famille, il y a des bunda, des luka pour aider bano. On a bana combien? Bana mi balé. Mi balé. Maman na bano la kindeni. Bon bana, comme le kaka côté kamai, comme là na l'église. Je sais. Comme na l'église, là na l'église. Ouais, on est au hôpital. Bah au temps na maman yemo, ok, bah comme là na l'église. Ah maman la comme teka teka ba mai, donc moi été. Quand tu as mis balé, bah quatre le colo. Maman aussi monté qui on est. Nanga ko bisala mabe. Na binzambe nazomona na komi na suka. Nzambe na komi na suka. Na ko sala ni. Bien na kana so nga singa na bidie mela. Ko mettre à niveau komi boma. Bien na mela 3 ans. Kwa na so mona passer l'équipe. Kwa na sala nga awa na sala mutu te to sunganga azali te nazala nga na famille te. Na tikala ka ngai moko. Leki na nga na asana ese to mona nga na pété. Ce pas kufa ce pas azali. Mais ngai awa na tikala ngai moko ni famille ni ndeko azate. Donc ça fait déjà plus ou moins 2002 ça fait 24 ans. 24 ans. OK. Ce que bandeko o lelo em toujours depuis bakati le cola celle comme sur une semaine, un mois, nous souvent pas encore tel comme aju choc moko boye donc o asatanda qui na vie réalité moko vie comme les ya malamu te na minso abi bate ami boma ami kangé na ndako ningo yo comme na niveau que musu umita singa mais heureusement te moza chrétien nzamba habité comme ça singa te mais oh non nzambe a visité te pour alobelaye azolanda au papa Roger na télévision conseil européen ça bande ko wana ça biso ba difficulté nous autres traverser dans un moment où aux hôtels tant on a na makomi balé na oza na difficulté au té ba difficulté ni au kuta na ndeko kuma lokolo robo na ba difficulté moi été na za mbongo ya futa ndako te bon appelle la sala ka te ko lia ta mwana nga mususu te mwana ngai kokana voilà bon na difficulté te na mwana pasi ko lia na ngai komea na ngai mutosunga nga zate na zaka ngai moko makambo mususu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais kozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu vis bino FM télévision et la rabino mwambasika réalité ya vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que epesa biso mayele ba obiso totikali toye ba ndenge nini toke kovanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin d'abiso partout dans le monde.
mbote na bino so balandi ya FM Télévision. Merci na confiance bozo pesa biso pour na émission au Réalité Vie. En tout cas bandeko boza ko s'abonner, bozo partager l'émission, bozo aimer, bozo commenter. En tout cas et ça biso malamu mingi. Merci penza mbia pambola bandeko nyonso o bozo soutenir chaîne au FM Télévision, na ba prière, na ba conseil, moyens financiers. En tout cas nzamba pambola bino surtout ndenge bozo zo mabon na bino boza na ba poche pour aider bato nga zo yamba na réalité à vie. En tout cas, il y a un malamu mingi nzambe apambola bino encore. Alors merci lelo toza bongo awa na commune ya Limete pa ewa bito kuta na papa na biso kaka ndenge to mesana ko yamba bandeko na biso o ba la personne vivant avec handicap. Alors le to na papa to ebité yimo ako se présenter après ça biso kombo na ye to yeba papa ndenge so azana. Alors merci na pasteur Jay Kafwa depuis Australie. Merci na maman na bana nyonso na kati ya ndako na Australie. Merci beaucoup nzamba pambolo pasteur Jacques. Merci na frère Don depuis Paris et na maman en tout cas nzambe apambola bino. Alors merci. Tous ana invité na ngai. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé kama malamu ke. Est-ce que tu as kombo? Kombo na ngai Roger Ndombe Mundele. Papa Roger Ndombe Mundele. Ndombe Mundele. Ah, ok papa Roger, en tout cas nzamba pambola merci ndenge o accepter ko yamba biso na émission au Réalité à Vie. Émission eza Réalité à Vie, deuxième émission to yambara bato bakuta na ba réalité moko ya vie de to betara masolo à par rapport ya lisolo ndenge to sola na ko édifier bato bazana basba pasi na baku bakute nango mususu baroza la motiver bako ko za makasi pona mususu par rapport ya conseil. Alors papa Roger, tunto yeba, obotami awa, oza congolais, to botami wapi. Mais comme expliquer sur moi biographie no muke bande ko balanda. Papa merci beaucoup. Na sepeli na ndenge na moni yo. Ezali nzambe nde mutatini yo oya epa na ngai. Naza ko sa tenu sependa vérité nzambe soka za likolo pe azoyo kabiso. Papa ngai nazali congolais. Na botami na vie malamu. Papa na ngana mwana na botami na Kitambo magasin na veni. Au moins Kitambo. Aveni Madimba. Na tangi na internat na Bandundu. OK. Naza diplômé. OK. Papa zali. Papa akufa, mama akufa. Yango ba passion nga naza komona. Obotami combien? To botami papa azaki na basi misato. Moi ça liboso maman na biso. Biso femme na so to botami 4. Nous à quantième. Naza première la famille na libota wa. L'aîné de la famille. L'aîné de la famille ezanga. Na kota maman. Na kota maman na biso. OK. Nga nazali mutabando mboka na nga na vanga. Na tangi internat na sisi na diplômé na salle biochimie. Ah OK. Na tangi na campus premier gradier. Et na yaki papa yo papa poko mso ayo kufa biso kwa na Kitambo mama kutunda kofa liboso et mama kufi famille papa ya biso na omoni ngai passion na za komona passion kola Jésus Christ pas Jésus Christ batina ki mission na ye yango asaka mission wana mais ngai na za komona pasi makasi bon papa zela papa zela to kota kuna to ke malembe bandeko bazolanda émission Réalité à Vie. Rapena calme, les émissions sont responsables partout dans le monde, na France, na États-Unis, na Australie, en tout cas dans les émissions papa, les émissions pour nayo. Donc tu es pour nayo. Alors tu éviter papa Roger, question na biso eza, maman likambo ya question eza, tout monio papa Roger tout zoya, oza le kolomoko handicap, le kolomoko. Tu éviter papa Roger est-ce que au botama ki boye to eza kumoko ozu na vie to ni meka na kobeta sur l'histoire papa Roger réalité ni na vie ngai na botami bote. OK. Na moni kuku o esalinga ko na saka accident na banda ko sala avant sala accident ngai na tangi na sisi papa lingaki ngana kene ki militaire nga na boya kapa biso baleki nyonso famille na biso ke ba militaire nga ba été avant so pe état de guerre. Et sikoyo Mobutu anoti na basoda po bakebona guerre ya na Kabila père. Nga le bigete biso manye so to kende na za soda ezate. Na fona changer makambo yango na komena na sécurité
D'accord. Donc papa ko là. Donc papa souvenir de la guerre. Dans 6 classes. OK ndi soda. Ina tangi na campus. Bon, yesko yo. Agi suna moyen société. Abi kena ki soda ngabi pa na ko ki soda te. OK. Papa sko atindi bana moi sa papa oya misatu bale kine na poto. Nga azoti na biso to kene ki soda. Ngai na boyaka. Bale kinanga ne bandimaka yango bakendaka. Moko akoma colonel full, moko akoma lieutenant. Kana kisangani kuna akufa. Mais wa colonel azali nanuko. Osikoyo ngala tikalaka awa na bani musala. Ina bani musala bani musala. Wana baba anini? Bon, azaki ane ba zera. Ane 94. OK. 94. Nga skoti na tikalaka na bani musala. Voilà. Ina bani musala papa Maswa soto ça quand tu vas nous ça musala. Bon, il y a qui un dimanche. Wana musani noa. Non ça n'apport. N'apport à AVC sécurité. Ngane il est Paul Mobima ba ebinga tino ba Paul Mobima ba ebinga na sali sécurité. Paul na limiter. Kingabwa. OK. Donc nga sali ba ko louenga tous les ports. Ngame aussi ça à part on atra, ils sont aussi ça ba mibi. OK. Ngana te na makasi na sécurité. Donc c'est sécurité. Na no futela ndao. Na mwasi na bana mibale. Bon, le bana temps bandi musala papa yo bono kendeki armée. Na bonanga ndo sala. Bono sala. Papa yupe pompe ate. Bon, siko kuwa papa ayo kufa. Et papa ayo kufa bosumda kufa mama, papa ayo kufa na mama. Siko titotika. Lenga na kenda parce que lukama mobali na ndako bona na ba salaire mikolo na mpo pas ezali. Na zo kuwa sata accident na moto jipe tout abiso chauffeur wana amona peut-être akima bato asoyenga charge wana nini wana na ba siko tu na 2026 bon na 2002 oh donc 2002 moi déjà si d'ailleurs vous marié wana moi sina bana OK siko na saka accident bon peut-être je papa ezanga ndenge nini oti musala to kendaka wapi bon yaki dimanche action esamaka ndeni ça yangi naki dimanche musala sito aussi musala yaki dimanche wana yaki na kota privé siko tobaki te tolanda maswa mongo boye na maluku bato natika natinda biloko kuna bato zongo kuna appartement luku to zongo bona ya est-ce que tokende na nzela toko tutana na nini na l'encriseur. On appelle na dikona na kama choc ya moke. Na sauter bo chauffeur toaki na moto akufa sur place. On nga ndeti na bikaka. Yango ba soka ngai ti ba menga ti na maimo. Ba basunga ngai ba maser. Na hôpital ya mama ser na hôpital mama imo. Famille ne papa za quitté, famille so nyuso, famille na nga nyuso bazate. Ngam na tikaki na kota famille. Songa na kata tinga na mokonzi. OK. Na kata famille. Donc yum comme responsable en tête de famille. OK. Bon, siko e na koto hôpital, muta sunganga azate. Siko muta wa tutaka bino na kima. Na tikali kaka bazunga ka ndingwana bandoli ati bamenga tina mama yemo. Bamenga na mama yemo. Pas de sope. Avant ko na sa accident na bosope na bandako bela. Na kota bosope mama yemo. Batu mpe ba yebi ngai. Ti ba bia gaso tebe to sungai. Tu menga ti ba ma sœur. Bon na sube ba ma sœur. Ta na famille te bon na ba yebi tant ça accident wana na moment na osaki hémorragie te. Bon, omoni et na sa ki makile bandako bima. Bango kutu babanga ki babit to continue hôpital même ku le na mamemo bakamwa ngai. Ba penza yo oza nzambe. Ba docteur ba banga bite papa docteur bo banga te. Ngai naza na famille te. Naza wa Yesu. Abanga nzambe. Bosala ngai na okufa te no selo omote. Vraiment. Ti ba sayenga po opération ba ta ko sanga ni makila nini. Donc ti ba sa opération lokoloba. Kutu batu bayaka ba merke bayaka na mama emo pour participer ba bite photo sala total papa mano papa ndeni ba opéraka ni kone bakata liko. Yango bakata ngai. Isa ko nini papa Roger? Papa Roger? Quand au sale accident. OK mama emo. Ozaki na kondima ke robika lokoloza normal. Normal. Bon, boye na ke kuna parce que mo selanga ba bisi ba ordonnance. Bon, monge ba no mona te. Ba zum sanga ba mina kota monge ba mona te.
Papa, Roger, pardon. Question pour la curiosité. Tant que maman est mort, docteur Babel docteur Lucia. La possibilité à quitter. Il y a le coloris normal. Abisi ordonnance, première ordonnance. C'est papa, bon, c'est mon athée. Si ma sœur a habité, c'est le Tiko Boye au Koufa. Ben Dima, toka le colo, pose à la vie. Donc, si on comprend bien, il aurait ça que pour le coller 4 ans, pour bon, il a raté. Son bon, il a dit non, mais le coller, mais 4 ans. Vous avez un bon, il n'y a pas si. Na oui, ma biso vandi bo, wa okufa, toka ka lokolo. Tant babi ke bakato lokolo wana. Bon, moninga na banda ko banga na tal na bité. Moso na tiki boye, netinga asambela nzambe mingi. Très bien. Na osana ngana bondimi. Boné nasko mon nakineti na mutazali na bona kate balé. Omono kimi na kate balé. Bon, osana kate balé. Bangani bada. Comme la carte est balée, au linga au dinda, ou bien au salani. Obika. On s'est sauvé. On s'est sauvé. Donc mon égard, moi la seule moyen de faire bakatu. Bakatanga, nabika. On est à Samelanga, mais nzamba au kangamawa. Après au sungangai, na obika pekaka. Très bien. Et on petit nandima pekaka. Si vous opérez un pekaka, si vous avez un comme couteau, na sala même outé. Ba yebanga même mobimba. Babio, c'est logique. Zali nzambe ayebi yango pe ndima kiti bakati ngai ba e bakati nga kutu ti lelo na zwaka me mutu moko te ata kotala ngai na famille nana mutu te nga ntino ba pembo ya solo nzama zo mona nga ata ba mona nga na télévision to tikala kaka na famille na biso to tikala na noko na so moko aza colonel aza na S yemta tikala na famille na biso wakipa biso pe aza na S yemto à préparer les soldats au news à Yabouna Bajinama et la Bouna tous les guerres comme les Milonga comme les Oja Milonga ngaya aza connaît na S tilelo yefatika famille akipana biso yete bon côté à papa totikala na papa leki moko famille à papa bitu basila bon na ba leki na nga papa atika mapa mi balé à kitambo tina na ma campagne bandima ba pesa bandima pesa nga telo côté. Donc, tu as hôpital, bongo, tu as hôtel à hôtel. Et le côté, si ordonnance, si même le lot, si on a décision qui va pas si le lot, si le lot, nazana bo, na tika, nazak, on me na lui que nazaka kanga imoko. Tini na senga na ko senga mbongo ndengwana. Muta osinganga azate. Mais na yebi, ba yebi ngai. Bon, papa Roger tout est malé. En tout cas, les choses n'ont pas si mingi. Tu as perdre le colo, père des enfants, père des familles, mais tu perdre le cas pour na poser un bon. Tant que tu le colo, papa Roger, ou l'amour que moi le connais, réaction des agindés. Bon, au monde bano katanga déjà ba yebisenga kolé la té. Moti lelo et ça nga souci makasi. C'est ça nga même souci makasi. Na ko sala ni. Le comment ko sala exact. Ya ngana senga pa nzambe na ngai abikisa ngai bonati awa meme ndako tina vana ko wana ndako bakutanga ngamona luka so na bimite na kolia te nika otala nga meme na ndako azala kate. Vous savez combien de temps l'hôpital? Au hôpital na umeli hôpital na umeli pa na mbongo te na sali 3 ans na kate hôpital na mama imo babinga mama imo mobimba na sali 3 ans na mama imo. Si vous êtes à l'hôpital, papa Roger, quand tu es à l'hôpital, maman, il m'a salé 3 ans. Et des actes, il y a des bunda, il y a des familles, il y a des bunda, il y a des luka, il y a des bana. On a bana combien? Bana mi balé. Mi balé. Maman na bana la gindé ni. Bon bana, comme le kaka côté kamai, comme là na l'église. Je sais. Comme na l'église, là na l'église. Moi, on est au hôpital. Ba otanga na maman yemo, OK, ba comme là na l'église. Ah maman la comme teka ba mai. Bambal na mwasi. Mbali na mwasi. Mukas au mona e. Aussi monter qui moment ndé. Bon moni. Malgré tout des souffrance, vous avez pas si mais quand tu as que vous allez magomi balé ba kati le kolo. Moment na aussi monter qui ndé. Bon moni ata yo moko. So zali neto zabo.
oza na famille te moto asunga mo tine na senga mongo oboke nga na lala na nga ko bisala mabe na binzambe nazomona na komi na suka nzambe na komi na suka ana ko sala ni bien na ko nazo langa singa na bidie mela ko mettre na niveau komi boma obena mela poison pana somona paseleki bon pe va pesa nga na kenozo andako ne se moi sinanga ko zandako na kinga bate kote pa kenozo mai etonda komoni mai etonda ke mai etonda ki ana kisasa ndako nga na obike tiloku na carton na bakamwaka ndako na nga to biloko na nga nyonso echola ndako etondi mai ti likolo na nino babenga ngo lubwaku soki na 14 ans okatara yo wana mboka benga lubwaku yanga vanda na lubwaku ati baba ti bazwinga bochanga na kati ya église mo ezana l'église na bando boya ba vanda ngati bobonde na ngabite papa abite bocha papa oyo azaka malamu to biso ando sasa biso na port baza na église na bana église basinga kenini na kena feme na bi no kena feme ngana bana bona mas no vanda ndenge na nolia ndenge ti na boyaka yango ti na koma ya hotel ma na konsenga nzambe nzambe bisinga nini ozali mwana yoka okipa ngoka penga voya nzambe bisinga yi papa osala mabete beke solelo okangi singa obidemeli omeli poison omoni ke omona likolo te tika makamwana nebi yo oyoka kangai bonga tuna lobi bonga sala bandeko na bando sunganga nzaba bike osala bandeko oyo bayokela ngai o batosa ngai amen bana nzambe ni bandeko na amen o batosaka ngai o bayokaka ngai yo pe tosaka ngai soko zo tosa ngai omona bapasi te ngai na mandako sunga yo nzambe ngai na mandako sunga yo komona pasi te o nyonso ayokaka ngai azali ndeko na yo komona pasi te ngatuni ya solo tosanga sozo tosanga bibeko na ngai nyonso ozala malanga bandeko no bango wana kobikabola te tosawo ngai ngabe papa na yoki na bisala ndengwa tina koma boyo de motivaki même osala mbongo na yo panga pe banda kala na ba na nga mbongo te même ngai na nokanga ba mbongo même na libongo ata 100 sacs 200 sacs bato bayibi nga na kanyango na pe butu banda ko kana nga mabe bayanke banoka na nga mabe na kwalo nga même na neno ba bomé na ba kwalo bobe nga na tika ko yiba te na kota kashote à part kande kasho na kota ne na kanga ba miyibi na zo betaka bango na kota 16 fois bakana ku baka ngai 20 fois bakele na ngai na prison tinga mo na ko se changer na bitana obeta sute alors sala so ke mo yibi fu betaye na beti uzi ba bloka ba bakani na sécurité OK ti ba ko banga ça sécurité malango banda ozo ngai très bien à part ça na tika ko yibate na kota même nzoto na kota même opinité na yibate tine na saboye boyango banda kape ngape no salisa pe na no sunga pe batu très bien na sunga batu ebele muto ke kisanga na kene wapi na sel bon nga na pesi be okende o idée idée OK batu petit na era mu ba kabila bongo ba boma batu boye ne daka bango boni baka te nguya ne utela ngai wapi boenda na no tanga pe no ke na classe no somla mutala minerva te na futele minerva do banda kalanga ne baka nzambe ba bola mo ya onza bola mo na ti lelo accident c'est kulinga no kufa ti lelo na fingaka mutute mama nyoso aza mama na ngai très bien ata bambanda mama na nga to vanda na banga ta famille papa na biso na tika ko yiba te très bien yango ne bolamo ti ezongela ngai yango tine nazali awa même na vanda wana ata yo seki ngai ata yo toli ngai na mona ngai eloko te pa nazala nga awa nazala mutu te tosunga nga azali te nazala nga na famille te natikalaka ngai moko leki na nga na aza na ese tomona nga na pete soki pa akufa soki pa azali me ngai awa natikala ngai moko ni famille ni ndeko aza te baleki yango tobotela bango papa moko me bamama différent bango bazwa ba place wana tokenda na l'état ebisaka ke bopesa ye nokende bazokosanga bakosanga ti lelo basipa na ngai te tina oyo babope bazoyoka
nakomba aye pe bien bakonga jimusu na kenega ya to mona ko na télévision nga ezanga yi bona sala nini nga muta osunganga azate. Très bien. Alors papa Roger, merci beaucoup na histoire no beteli biso réalité vie okuta nango. Alors papa Roger za bande ko mususu ba Holanda yo ba otala biso l'émission réalité vie bazo traverser ba moment très difficile na moment oyo. Un mususu yo kutu question équipe no papa Roger avant na kota na question na est-ce que tant ça accident depuis ba 14 lokolo ti le combien des années? Bon auto kende donc accident ça il a 2000 Est-ce que tu as 2000 combien? 26. Ils en ont 2002. 2002. Ah. Donc ça fait déjà plus ou moins 2002, ça fait 24 ans. Ah. 24 ans. Ok. Ce que bande ko o lelo msusu depuis ba quartier lokola celle comme sur une semaine, un mois, nous souper pas encore tel comme ajui choc moko boye. Donc o asatanda kite na vie réalité moko vie comme les ya malamu te na minso abate ami boma. Ami kangen nanda ko ningo yokome na niveau que musu umita singa mais heureusement te moza chrétien nzamba habité komita singa te mais oh non non nzambe a visité te pour alobelaye azolanda o papa Roger na télévision conseil ni okopesa bande ko wana bon mon conseil akopesa bango étant biso to komi boye il faut omoni to sala kate musala ezate faut ko ozala bolamo pa nzambe nzambe ne mutasuna na biso poso ozosenga osa bolamo pa nzambe nakuna notu na ndima te nzambe apesaka ndenge nini obike nzambe apesa soko oza créature nzambe autina mutu niko ozokanga mutu aza motema malamu abi pe nzambe ya oyokama bolamu ya apesi yo so apesi eza ne nzambe nokala ke nzambe akoya bomona bonzambe bote voilà kosala bolamu so sala bolamu omona ka munwa oya kaka boye aye apesi yo nzambe akotutisa ye kende opesa ye faut que tobondelaka mingi epa nzambe on ne sait pas nzambe azala na bango ay ba pe biso pe tola maladie boye to senga nzambe chaque fois nzambe asunga bango pe ko ba pe biso donc il y a quoi les problèmes ami bomate asala kaka kosenga atika komela masanga atika kindumba atika komela kosa mubulu azala na souci ya koyeba eloko mutu te. Très bien. C'est bon année seconde nzambe ni akoyeba biso akosunga bien avant le monde nyonso bien amo na souci te boye ça te souci mingi azala vie mingi te na mokili aya okufa. Voilà, merci beaucoup papa Roger pour notre conseil. Nous aussi bandeko bazo traverser moment où il y a difficulté en tout cas bayoki merci mingi bandeko nyonso ya FM télévision bala na biso baboye nyonso ya réalité en tout cas merci na ba soutien na bino la seule moyen pour na ko aider biso chaîne na bino FM télévision émission au réalité visera ndeko au Hollandais mission en tout cas partager aimer commenter s'abonner et ça malamu pe ba remarque na bino na ba peine na bino en tout cas et vous amala omi alors papa Roger question ngezaki pour tout même sur ko chiter malé mais toujours tamingité dans au bimi hôpital après 3 ans au hôpital okutaki mama na bana netani pe au se révolter ki ndenge nini ke ozwa bana pe bozwa place quand même place on bazwa ke zo dinda mais ni oye comme pour yo tant au hôpital aux sala te ozaki na mbongo te ozwa ndako bon et na ki na hôpital na kei ba senga ke nini ba maseba ko sunganga na beni maser na expliquer motina na hôpital boy nazala nga soutien te mutu ba na kota ba mona mutu te bon ba epsinga kaka boy nini zala na kondima so zala na kondima osenga makasi zala kondima ba ko singa pe yo yango pela ki pe nende nga pe banda kanaka na kondima panga na monaka moni même etabo na komaka boy nesa mwasi na nga jinga na koma boy na mona passe na mona mutu te ba so na mona mena na musala c'est aussi bango kenini mais on saba zo ka kele to sa beauté et kamole ka boy bando mona ngai ya on saba o kenini ngai na la musungu te si basenga bona mona ka mutu moko boy ayaka utaja ngola si aye ayako sunanga apesa nga $300 ona zwa ndako na futa ndi yango na na futa en tout cas aidaki yo nyango zwa kindako OK en tout cas merci beaucoup papa Roger quand tu to ba ke ton jour papa Roger yipsa biso ba difficulté nous traverser dans le moment où aux hôtels tant on a na makomi balé na oza na difficulté au té
ba difficulté ni okuta na nango ndeko kuma lokolo moko boye na ba difficulté moyen te naza na mbongo ya futa ndako te bonga pe la sala ka te kolia ata mwana nga mosusu te mwana nga bokokane voilà bon na difficulté te na mwana pasi kolia na ngai komela na ngai moto asunga nga aza te nazaka ngai moko yango nosenga botika nga boye te so na bimi te so ne mbula ebeti nalaka 2 jours 3 jours 4 jours nzala olia te nazolia te bona oza mbongo wapi na opesa nga mbongo nga naza na famille te naza na moto te ezaka ngai famille ya papa tout basila donc mitala question ezalaki na makomi balende me na osala so ezali na makona na osala na mwana parti bon siko mpe nokoma omoni nyonso baloba na mokili nyonso etangamaka ya nzambe parce nzambe andimaka te nga nakoma boye te nzambe andimaka alete tokomisa boye ti nga mpe nana otala yango mpe namona nanga pasi te nazomona pasi soutenir eza voye kolivivre eza te neskus awa ndako 3 mois na futi te bazotiaka makele batiaka makelele onaluka mpe mbongo apesa ndako na mbongo te namonaka pasi pali oso navandi libanda na bambula ya boye na kisaso ekoma bakuluna na ovanda ndenge nini bandeko balandi ya réalité ya vie papa Roger biso nde FM télévision topusani toapproche papa po tomonaki papa Roger na 7e mairie papa Roger asengaka mbongo na liboso ya supermarché eska bandeko bana kini bayebi 7e mairie na liboso ya maison ya supermarché eska papa Roger asengaka mbongo alors komona papa Roger totalaki ye aza intellectuel quand même mais tomoni na problème nde tosintéressaki papa Roger toyamba ye tosala émission pour apesa bandeko oyo bana ba problème moi conseil ka ndenge ezala donc papa Roger nayebi te soki ndeko moko ya motema malamu ndeti ba frère don na Paris bandeko ndeti ba Douglas Tangaba bandeko ndeti ba Mamicho Matoko ba pasteur Jacques Kafwa bato ba banquier bato mitema malamu ba pasteur Patience babi ke non papa Roger to aider bako aider ndeti na nini sebe ko aider ngai pour babi ke non papa Roger ni osenga mbongo te to meka ko aider bako aider ngai bako soma ngai ata lupango wana nakotikala ngai nakomokeka na église nakomesaka nzambe nasika mpe nzambe asunga bango ngai na place ya kovanda te donc eloko eza difficulté makasi ya place ya kovanda nakolia so asomi ngai ata lupango nakovanda natongi ndako na nga place mosusu mpe ata porte moko natie ya locataire nazosupesaka nga mambongo nazokosuka ngai ti nzambe aya kobenga ngai bon ne sikoyo so nabimi te moto apesaka mbongo aza te moto alesaka aza te mona nokwenza na pasi mais papa Roger soki motu mosusu abiki mosusu mbongo akosomba nga mama mabele eza na motema mpo bandeko mosusu baza mpe mosusu azaka mosusu na mwa 10 euros mwa 20 euros abi papa Roger tema sengi lupango boye nga moyen sengi mona aide papa Roger eza te nayebi te babi tout fait nombre nini okosala ya mwa mokie ekotisaka ata mwa quelque chose en attendant nanu mpo toyebi ke balimitaka nzambe te ndeko akomona abi te nga ndimi papa Roger akende ovanda lupango boye nasombeli ye balimitaka nzambe te wana eza mamwa nzambe mais bon nga bamonaki soki mwa lupango emonani te mambo ekomonana nakosomela ngai ata moto très bien omoni avant nga na bana mosala nasalaka debi kosala commerce nasalaka commerce nanoluwe maswa tokelanga bwasa bino teka mafuta nzika avant na bana mosala me mbongo papa anopeka na kobomba naliaka mbongo pamba te namelaka makaya te namelaka banki te donc naliaka kolia kaka nasala mobulu te naninga mwasa moninga te nayibaka mpe eloko ya motu te namviaka mpe eloko ya motu te na logique nga naza nango nafiyaka te nata delix bona bote sona na mbongo na ogarde yango très bien même nazwa kawa moni na bana nga bango oyo mamo bakabela ngai yango nafutaka ndako nazolia nazofuta oyekala moto oyo etika ngai moni moto eye kana otika ngai tina ndako nafuta 10 000 chaque jour aller retour vers nzambe okoya otul même kuna ta ba otu na bazwanga nga tama na tama na ni te na même na futa mo na zo bokabela nga ka wana na bomaka yango soki nazaka na place momo na nga suna mena ya kawa te très bien nga na mayele makasi non na classe on a premier de la classe même na musala no babo kibana no za ka chef
Alors tu as bien les macasses na kamaye. C'est que moi somo Si nana so gérer. Na ko gérer très bien. Na ko mata rapide. Na ko simba sikiste. Au moins secret ya commerce ces années ni. Ko sana basité. Ko linga kolata te. Hein? Liaka gomoko ko na masanga te ko ya bilula lula te. Très bien. Wana ko mata. Au moins batu babake mekisite maye na yo. Netinga biloko wana komela masanga na melaka te à part mai na jesi. Bosana ngo na uso moto na ngai na uso sanga yo sala mais na makasi na ngapa ata de moto na ko bimisa. Ko sunga ngai. En tout cas, merci beaucoup Papa Roger. Alors Papa Roger to comme ça na suka émission merci ndenge acceptaki invitation na biso. Mot de la fin et pas bandeko bazolanda yo ou basuka ni ko ibisa ba. Papa na senge pa na bino na sepeli mingi na ndenge papa oyo na ndime kutute ko satani reke to kutana ko senga ngai pa kolela mingi pa nzambe yango nzambe yokelinga mawa atineli yango pe na lingi pe bosunga ngai Très bien. nazo bapenda ya solo papa tuna taba ndeko bazomona nga bayebi ngai boko tuna taba ngo na tikala na sabo ngai moko naza na famille te ni côté papa ni côté maman ka ngai moko bosunga ngai botika ngai te ngande kona bino nazomona pasi makasi tana le tini na komi lokolo moko na kokeno le pa nani na kosenge pa nani bakama nangi nango bango nyonso bakufa bakama nanga mingi baka bangwani ba présentiel botandenge bangobuta kendaka bango tu bakufa bakenda moto sunganga azate yango na pasi bosunganga mingi bosunganga wazana eloko atinda ngai nalonga na pasi o nazana ngo ndako nazana ngo te futa ndako pasi kolia pasi la mape nazana ngo te o bokozana ngo bokelanga mawa botinda ngai pe naza zoba te na osate ke ona salu yenge bona bote eloko so apesio e pa nzambe kumsa pe mutu ana apesio nzambe asunga e po azana ngo umuta muyibi kutu asala kate masenga epa nzambe zeto senga pe pa nzambe asunga kabino osunga kape biso na bandeko na biso mususu pe bazana pasi lokola ngai osunga kabiso nzambe pa koyeba bino Roger est-ce que mingi bakata lokolo ça ko passe te sala nga se passe te ça ko passe te. Qu'est-ce que vous avez Papa Roger poto si ça na biso ya nini curiosité est-ce que le gouvernement congolais il sera mis pour na bino ba handicapé eloko moko te le voter donc nous avons vivre dans des forts na yo fort na nga moko ils ont été gono bokenda ta pas ministre rien patient. En tout cas merci beaucoup Papa Roger chaîne FM télévision donc yondo za boza dans de on abiso za de ba abonné nous tout ya chaîne oyo na dit nzamba osunga à travers émission oyo bande comme te mama ba ozanga te ba aider vraiment. En tout cas merci mingi na balandi nyonso boti kolanda émission na bino réalité à vie aux émissions na en tout cas bandeko bo s'abonner bo aider pene émission oyo bo soutenir émission oyo na ba partage na bino na ba j'aime na bino na ba commentaire en tout cas et rozala malamu mingi merci na bandeko nyonso bo soutenir biso merci na Préfina na sima caméra merci na Pasteur Jay Kafwa merci na frère Don merci na babonné nyonso surtout il y a FM télévision bandeko nyonso oyo bozo benga en tout cas nzambe apambola bino soki nzamba zongite tukutani à la prochaine Papa Roger tout est malabiso malgré tout il y a la moins difficulté mais même ok vraiment Papa Roger tout cas merci beaucoup na sepeli ningo ya bibiso pela na ebike pamgoleka na malamu mingi donc ça avait donné toyebo lelo c'est la première fois mais la dernière fois tu rejoins moi ba séance à Rosola na yo alors sauf une de moi mon année à Bengi tu regardes les sous pour te présenter moi quelque chose quand ningo ça là na ebike ba bien FM télévision en tout cas ba yeda vraiment ba yeda sur ba l'émission zamba Rosola a retoucher mon thème ndeko moko a kozanga te atana mai tu regardes au le papa. Merci beaucoup. Tout à la prochaine. Makambo mususu comme la rabiso na vie, tu es baraté
euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga pale mais azongi boye akutana bakulu na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais kozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois toyebisaka bino FM télévision eyelaka bino makambo ya sika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda kodécouvrir bahistoire vraie ya bato bakutana na bavie pour ke epesa biso mayele obiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda na vie.